Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Bafa Nyoso Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonette mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Cynthia Kapash a tete njika azongisili Joël Show biloko oyo alukaki alakisi Joël Show ke ye azali Cynthia Kapash major, général major asakanaka te mpe akotikala kosakana te apesi Joël Show biloko oyo alukaki alakisi ye force. En tout cas, Cynthia Kapash osali kitoko asuki wana te abakisi mpe mosusu atiendeli yango nani Karine Mokonzi autorité morale alakisi ye ki autorité na yo mpa na nga pamba abamba ye alobi na ye nini ozalaki fanatique ya kolala na zamba ya kokende na la zamba lelo mpe okomi musicien tia yoka monduki ya kilo bongo Joël Show kolobela kutu mamba bolingo te kolobela lisusu likambo ya mobali te kolobela lisusu likambo ya lettre te na mobali na yo po abwakeli yo mabanga na kati ya nzembo kende na page na ye oyoka yango bongo tala ndenge atangeli bino biographie na ye Cynthia Kapash bongo azodégage mpe bote awa tala mbebo ezokute lelo 25 000 € mpo batia oyo yango na matière ya bien oyo ya 2500 ya moins cher te me oyo ya 25 000 ya bestar ndenge bino kolinga me biso na lingala star. Alors Cynthia Kapash abuti oteta ndika koteta alobeli bango mpe nini alobi biographie na ye ya télévision alobi niveau na ye alakisi capacité na ye alakisi monene na ye alakisi force na ye alakisi ke ye aza kaka oyo azali ye azali kaka likolo bino boza kaka na se na ye na monde visuel virtuel te mais visuel ye aza même na avocat chaîne na ye eza na avocat nango télévision asalaka eza mpe na avocat nango donc Joël Show azanga avocat ye abeta kosecours na bavocat bato mosusu mais ye aza na avocat officiel bauti kuti kosolola wana ezali avertissement mpo Mike Lokamba abengi ye ayebisi ye deja makambo ndenge ezoleka malobi Cynthia na leta te kotia ye na mobulu te tika ye pesa ye temps rendre senga bon Cynthia Kapash mpe ayoki alobi bon merci Mark Lokamba mais wana eza kaka avertissement lokola apopolinga na ndenge soin ngai mpe na kosupupula ye na ndenge propre mpe nalakisi niveau na nga ntango mosu azobosana azolobaki ngai ayebaki nga comme mukala ya Karine Mokonzi orke nga ntango nakende kuna nazali comme
grande sœur ya Kani Mokonzi nga nalekaka na basonance tala image na nga soko bosani bongo ntango nabetaka lopoto soko ozala kokanisa ke wana ezalaki nga te ezalaki nga soko ozala kokanisa ke wana bozomona eza mangetela bien sûr mais ezalaki ngai sintiaka pasi nazalaka mangetela nazalaka lidame te nazalaka mpe manga sende te voire même nazalaka fruit wana te ya ngai oyo bobengaka kipekapeka fruit wana soki manga ya kipekapeka soki fruit oyo ya kipekapeka oyo ezalaka ngai ye aza même pas fruit wana ye azali mangetela me sikoyo lokola azali manga ya mabelema nzombo yango boyebaka eteleli nango te to soki boyebaka yango bosalaka semblant yango abendeli biso telefone azosala rando azodégage siko bote alobi botala elongi na nga bien bozorapele bote oyo pa nani bote ya boye bomonango kaka na epoke ya Pongo Love siko bote wana bozomonango pa nani pa na ngai sintiaka pasi tala mbebo na ngai bwana besoin miso bien sûr nabomi na linete sintiaka pasi alobi botala malamu na kati ya linete oyo bokomona kaka miso na ngai bongo miso yango ndenge ezomonana elala lisusu azokontinue kopupula gel chaud na nzembo na maloba kuna mpe azotindela bamisusu avertissement sans oublier Karine Mokonzi aitala yango po ayebika kotala alobi ngai te asuki mpe wana te azobwakela na bamaster na ye oyo ya bafo alobi bien bamisu basalaka bazala neti bavrai na nga nzoka baza bavrai ya bafo wana kei pa nani pa ya Gloire Hollande heureusement aclashe même pas heureusement apesi signal te po Gloire Hollande ayoka po soki Gloire Hollande akomprendaki yango nakanisa na pokwa lelo kaka ningo kozwa biloko po Gloria mikolo oyo azotika tante azotika tante na baprogramme azotika tante na barando surtout loko azali yaza nani beton ou bien nani bon nayebi eloko yaza te ou bien aza bire aza kopasula babeton nayebi te ou bien aza beton en tout cas place wana nayebi te mais loko nayebi Gloire Hollande alingi kotikela etante mais sintiaka pasi ye mpe aza na kobanga te avocat azali ye moko aza na bote ye moko patronne ye moko mokolo chaine mpe asalaka na télévision mpe aza na bacontact evanda mayele koloba te mama paster donc mama na ye akendeka eglise te mais ye nde paster ye nde motei bayaka nde epa na ye ye asololaka mbala moko na nkolo rando yango kuboye en tout cas rando eza elengi rando eza sukali sintiaka pasi nazelaki yango vraiment nasepeli ndenge otarde te boyebi tia nasepeli parce que sintiaka pasi ntango asala Kapash TV non Airbag TV mutu ya liboso oyo alobaki nde akoma kosala rando eza nga bien sûr aboyaki epuis na koloba basekret mosusu te mais eloko na koyebisa bino sintiaka pasi ntango asalaki Airbag ntango bazala kopupula ye ntango nano azwi nkombo ya kipekapeka te ya manga kipekapeka bazalaki na nkombo mosusu bapesaki ye mais aza kolela ntango ngai nalobi na ye rando eza novelas kobanga te pupula mpe yo esala eloko te eza lupembe ye azoloba na nga toujours ozomona bana na nde basali omoni vie asalaki kotramble kolela mais lelo oyo abangaka susu te sikoyo esprit ekola yango wana gel chaud kokosa na liboma te bon kosa na liboma mpo rando ya bien mais sintiaka pasi aza beton to bire to barre de fer soki to nini nayebi te mais aza ya kolenda
bozwa na blague te bozwa te ki aza manga ki pekapeka aza manga oyo etela boza komona te ki aza ya kotela yango Cynthia Kapasi ndenge aza wana amaîtrise makambo rando bokoyoka nango gu rando bokozwa biloko bozelaki te pa ya Cynthia Kapasi mpo awumeli mpona kosala nango entraînement liboso aza kobanga bien sûr aza koloba aza kobanga bavie na ye aza kobanga dignité na ye azobanga ndenge asalaka na télévision ça c'est vrai mais azalaki kolela kofinga mokiana koza kofinga aza komona vraiment pasi ya kosakana te mai ya miso aza komona lobi na kosala ndenge nini akomaki ti makolo kilo miso kilo pongi ezala koya te nga toujours nazalaki wana mpo na kopesa baconseil yango wana moya boso na nge eza te mpo nga rando gu na lelo yango na etika ye donc bon éducation bien te na mal éduka ye maza koresiste azolinga osala mal éducation na nga te oyo naza kopesa na motema moko mpo ngai éducation malamu conseil wana napesaka yango gratuit mpo soki même na vie privée soki ekosenga nga conseil oyo ya malamu éducation ya kitoko napesaka yango gratuit mais soki oye na mal éduqué yo ezalaka payant mais ye azwa chance napesa yango gratuit masalela yango te lelo naza na esengo ndenge azosalela mwa ndambo yango wana zia liso okoyoka biloko Cynthia Kapasi lakisa niveau ipesanga kuna rando upula sasa teta bandika oya kitoko wana yaka sukali soko olenaki kedi na lipe yaka gu bo nayebi te soki obanda kolia yango me nga kolo bandika ya kolia kwa ya koteta te na soki si awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.